Bonjour, bonsoir la famille, napesi bino mbote, babona Noela TV bisika nyonso bozali, Nzambe apambola biso, Nzambe apambola bino na Afrique, na Amérique, na Asie, na Europe. Napesi bino bafeta malamu, bapaka malamu, babizu, Nzambe abatela biso, Nzambe apambola mabota na biso nyonso. J'espère que biso nyonso toza bien na kombo na Yesu, toza bien. La famille, vraiment, nayebi bino susu na mokolo na paka mwa lisolo moke tosolola au propos ya makambo ya kofi ezokita ezomata na mwana na ye Didi Storm. Vraiment eza makambo ya pasi mpe ya mawa na leki na ye oyo bazokobenga na nkombo ya mama wifa. Franchement eza makambo ya pasi mpe soni mpe mawa vraiment. Tata mwasi oyo tozokomona oyo ya Europe oyo tozokomprendre te eske bazalaka na bamitu ou bazala na mitu te, eske bazalaka na place ya kopesa conseil ou pas. Balobi ke conseil ata moto akomi mokolo kopesa ye mpe ayoki. Papa na yo ata akomi mokolo soki azosala mabe soki opesi ye conseil akoyoka mpe. Vraiment eske akokopesa ya na ye kofi conseil te, eske akoyoka te. Donc ye moko mpe akoti kaka na kati ya distraction wana, na kati ya comédie wana basalaka. Vraiment eza soni mpe pasi mpe mawa. Toboyi te ata bakutani na makango ya yaya na ye bazosala na bango bavideo na bango. Oui, kosala bavideo mpe eza nango pas mal, eza mabe te, me bopike moninga oyo mosusu te. Mama oyo bozalaka na ye place moko, boliaki na ye, bomelaki na ye place moko, obengaki ye semeki, obengaki ye mama ya Didi Storm, obengaki mama ya bana ebele, obengaki. Me soki esimbi te na ndeko na yo, yo ya na bato na réseaux sociaux oyo kobwakela ye bambwakela bajeton na kati ya public, ezalaka bien te, eza bien te. Ye sikoyo aboteli bino bana osali ye bongo bongo, sikoyo Sindi oyo kutu aboteli bino ata mwana litiombe meme pa, ata morne kutu asalela bino te, osali ndenge nini? Toza basi, yo moko oza mwasi, oza na bana na ndako, yo ozosala moninga na yo mwasi boye po ezosimba te na ndeko na yo po libala ekufi, yo oya kosala ye motema pasi, oya kobwakela bambwakela na réseaux sociaux. Soki basali yango epai na yo, yo okosepela pe te. Tanke oza mwasi, oza mama, jamais okoki kosala ndeko na yo ya mwasi boye. Yo oza wana, ozali tata mwasi, ozali papa, ozali nyonso, yo moto oluka bana wana Didi Storm wana ofandisi bango ke qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi oyaka na réseaux sociaux mpona kopike papa na yo, bozo kosala neti baguerre? Eza bien te. Papa na yo aza star, yo moko mpe Didi oza star. Nini yango esilaka te? Boya tosololo kosangisa mwana, peut-être mwana ko koyebisa yo ke tata mwasi problème eza boye, mais osali yango te, eza bien te. Balobi ke yo mokolo avant mwana moke a respecte yo, yo moko d'abord banda ko respecte mwana moke, après mwana moke pe ako respecte yo. Mais soki yo mokolo o respecte mwana moke te, mwana moke pe ako respecte yo te. Wana bokolobaki Didi Storm aza respecte po akomi kozwa mbongo ebele, po akomi pe komata na tapis rouge, akomi pe kosala kozwa mibali. Wana bozwaka ba raison wana, ezalaka raison bakongole bazalaka bongo, me babosani ke bango bato babanda kopike mama na bango. Mama na bango alia alobaka na ye te, afanda na ye na kwe na ye. Bien sûr Sindi pe alobaka na ye te, mais Sindi aza mwasi ya kofi te po abala ye nano te, alakisa ye nano officiellement te ke oyo azali mwasi na nga, na kosala na le reste vie na nga na tikali na nga nango après na ye. Soki pe akosa santa ye, soki pe akosa santa pe te, toyebi pe te. Donc olie opesa conseil, mais bozosala bavideo à la con, bavideo ezanga ntina, boza kosala baanniversaire ezanga ntina mpona kopesa moninga mosusu mwasi pasi. La famille,
wana bakolobaka te mwana oyo Didiston aza respecte aza boye non eza bongo te. D'abord boyebaki mwana mwasi azalaka vraiment kope azalaka vraiment na papa c'est mwana mwasi azalaka mingi papa fo boyeba ngo mwana mobali azalaka mingi mpona mama. Amour wana ezali naturel moto asala yango bongo eza nzambe biso tokochange yango jamais. Donc esalaka ye mpasi ndenge azokomona bakomi distance bazokoma kopike na bareseau sociaux ezosala ye nyonso mpasi wana fo bocomprendre mpe mwana fo bocomprendre situation na ye esalaka mpasi esala mpasi fo bocomprendre fait ke bino bato bobandi yango bobandi mwana bobandi kopike ye oboye yango te oboye te non bolobaki aza respect te tala ndenge azokofinga tala ndenge azokosala bazalaki mpe pete bazalaki na problème na ye na papa na ye na mwana mais du fait ke yo tata mwasi oye boye kosala kofete na bino kolamba na bino kosala banani na bino bozala baloisir na bino biloko bolingo bosala mais il faut pas bino mo bozo koloba est-ce que kuna tension c'est bon nyonso wana mwana komonake non nga mpe funa bima yango mpe mwana mpe aye mpe kobima ale wana bolobaka te mwana oyo azalaka respecte mwana oyo azokomake mikolo mwana oyo azokomake tata mwasi obie mwana oyo azokomake papa non eza bino moko bato bobandi yango ye moto abandi yango te parce que balobaka respect ezalaka réciproque soki opesi nganga mpe napesi yo ezalaka mutuel ezalaka bongo soki botali mpe bazokolobake mwana aza na kanda ya papa parce que papa atie camarade na ye zemi est-ce que ezalaka mwana ake na camarade na ye na Afrique bake vacances papa akebima na camarade na ye asuka mpe wana te asente camarade na ye mais mwana mpe akosepela te quand même mwana akosepela te eza makambo ya soni eza kodiminue mwana eza ye moko mpe papa azodiminue telema mpe ya misana na ye respect mpo na ye amonaka respect neti peut-être kaka mpona ye respect eza eloko moko ezalaka nango mpe te dignité ya nzoto mpona ye ezalaka nango te là selon moi ndenge nazomona parce que moto amoni ke déjà aza mokolo azoki déjà 70 ans age wana eza age il faut omi respecter il faut ozala place moko calme donc opesi respect yo moko olobi ke te nasali mingi et maintenant il faut nafanda napema eza moma oyo siko akozwa ntango wana quand akozwa repo wana quand ntango oza na makambo ya boye ozosala makambo ya soni na bana na mwana na yo na réseaux sociaux monde mobimba bazotala yo monde mobimba bayebi ke Kofi azali star monde mobimba bazokoyeba ke Didiston mpe aza star akomi mpe komata mpe na tapi rouge mindele bayebi ye oui papa ozalaki star na niveau ya bacongolais mais mwana akomi star na niveau ya mindele il faut du respect il faut pas ezala tout le temps ka kombo na bino tout le temps ka kombo ba musicien ba congolais tout le temps oui boza ba star ba kombo na bino bato bakotanga ngo na bandenge nyonso mais ezala te tout le temps ezobima na makambo ya soni papa asali ba danseuse boye papa asente basi boye papa asali boye eza bien te vraiment la famille tata mwasi vraiment osala eloko moko ezalaka te oza tata mwasi il fallait otia pe tata mwasi il fallait ofandisa bana tata mwasi il faut osangisa bana siko Kofi nano aza na bomoi bobandi boye siko soki Kofi un jour nzambe azwi molimo na ye bozala ndenge nini yo tata mwasi okabola bana donc bino bokende kuna bawana baya boye non ça peut pas oza na bana na ndako oza na bana siko bana na yo soko bali kokabola bawana batata balobi kobota mpe batata ebele wana eza problème te eza vie privée na yo ça arrive ezalaka mobali soki ayebi opesi confiance oyebi mobali aza malamu nzoka nde confiance wana opesaki eza ya papa aza nango malamu te wi toboyi te mais quand même il faut pas kokabola mwana na papa
yo fo olobaki ndeko na ngai yaya na ngai eloko nini yango ezokosimba te nini yango ezokendele te peut-être nyonso oyo bozokosala mpo bodétruire mpe esinzi ya bato azalaki na ye kutu rien à voir na kama makambo donc bosala yango peut-être po boétouffe makambo ya kofi ndenge asente camarade ya mwana na ye de liston yango bosali boye mpo aya kobima aya kobanda kofinga sindi elongi fantan makolo maboko koka nyonso wana eza mpona yo tata mwasi moto yo koluka baproblème non boza be mikolo na poto bosala makambo ndire boza bana mike boza mikolo bopesa respect na nzoto na bino bolingi kose respecte te bolingi komizala na place na bino te ya bomama respect bokomisi yango wapi bamama ya bakongolais bokomisi botia respect place nini bopesa yango esika nini donc seke tokomi bambwa mpo mbwa moto azalaka na ye motakala alataka elamba te atambolaka bongo donc seke bokomi na bino bambwa respect eza susu te donc bokomi na bino leki aza te mokolo aza te mwana aza te donc bokomi kaka neti kaka bato batambolaka bona mopepe kaka motuku eza te makolo eza te non bozopesa communauté congolais soni eza na bato mosusu bazoyoka soni na place na bino mais bino moko bozomona yango te bino moko bozomona yango te tata mwasi yo oliaki na lia obengaki ye semeki bozalaki place moko betweke mpe abanda opesa yo bozalaki mpe bien soki sikoyo ndeko na yo bakabwani na mwasi oyo abotela bino mpe bana wana babengaki bino mpe batata mwasi esimbi te ale akoma ennemi bana bakoma ennemi non ozolinga sikoyo mutu oyo kutu apesi bino ata mort ni te me olingi sikoyo opesa ye confiance mais soki ngai epesi nini na confiance oyo eza na profit ye kutu baboti ne bana bazosala ye boye bongo nga kutu naboti nakofi yango ata motu te bakosala nga ndenge nini foko raisonner sindi fo raisonner foko tala mosika fokotala mosika olobake non oyo ezali amour profit foko yebango yango napesi bato moto ayembaki nzembo oyo boyebisaka bokotala video na ngai na bacommentaire bokomela nga nkombo ya moto ayembaki nzembo oyo bandeko ya basi oyoyoyo balingaka basi ya bandeko ya mibali te mpona nini yoyoyo c'est vrai bandeko ya basi biso bandeko ya basi tolingaka basi ya bandeko na biso ya mibali te pourquoi motema mabe ata bokateli ye matrice okalingi olambeli ye opesi ye semeki akoti kolinga yo te semeki aza kaka neti nzela ya vele nzela oyo tokendaka kobwaka oyo nyonso toliaka semeki aza bongo ata opesi ye lola opesi ye mabele likolo kezwa yango oyo akoti kolinga yo te me azobosana ke azalaka na alia place moko azobosana ke abengaki ye semeki alataki mpe elamba na ye asalaki nyonso mpo na ye azoyebaki ete bana oyo babengaka ye papa mpe balala mpe na ndako na ye bana me nyonso abosani azwi kaka oyo ata moke ata sindi basali 14 ans soit 2 ans ndenge azoloba na kofi mais opesi assurance nini ezali mpona yo na oyo asali soki 26 ans soki 28 ans na libala basali ye boye bongo yo 14 ans c'est quoi 14 ans osali bozalaki na musique bozosala musique wana oui mais siko oyo asali bambula ebele baboti bana baza wana mpe présent basali ye boye bongo oyo bakosala ndenge nini yo kutu bakobwaka yo kaka bakobwaka yo oza ntina te bakobwaka yo kolinga te eloko basala ndeko na yo mosusu mwasi yo olobi te nga kuna etali nga te ngai bakosala nga te bakosala yo balobi libanga ezwi tiako ndeke yo seka te yo koza ndeke ozaka ndenge moko ekwela yo oui ekwela yo mitala mpe yo moko sindi lobi ke age ezokokende oza na ba 40 ans et quelque age ezokokende pourkui nazobota te pourkui naza boye distraction eleki ebele pourkui
Au moins que yo moko moto olingi te kobota, mais soki ezalaki ke yo moko moto olingaki te, pourquoi obota te? Kofi ye wana azokoke déjà na meno, azoke déjà na pension déjà, comme déjà mokolo déjà. Yo sikoyo ba 40 et quelque, yo mpe oza mokolo kobota ba age wana ekomi très difficilement, ekomi difficile. Au lieu profiter oloba nazwa ata mwana na nga moko, hein? Alia ye wana moninga abotaki na ye, tala didiston ndenge azokodefendre mama na ye, ozomona yango te? Ozomona te mwana azokodefendre mama na ye, ali ata alobi te aza na fiere na ye mpo aza moto mpe alobaka na ye te, eza na moto azokodefendre ye parceke abotaki. Soki ozobota te balekisi yo temps ebele, ozomona te ke ezaka temps ebele. Na biso baafricaine kobota te ezalaka problème, mais na Europe mondele obota te, je m'en fiche, je m'en fous. Mais na baafricain balinga bongo te, ezalaka ondiri ozwi ngambu mpenza neti obomi mpenza bato, pourkui oboti te mpo na nini? Donc ezalaka neti ozwi mpenza problème na baafricain, biso baafricain ezalaka pene ondiri ozwi problème, mimindele te. Au moins ke yo moko oboyaki ngai na oti kobota te, nazalaka na carrière na ngai, nasalaka miziki na ngai etout, miziki yango ndenge ezokokende neti tantôt plutôt. Pourquoi pas olobaka te nazwi décision na nga ifu nasala boye, ifu nasala boye, oza nanu mwana moke par rapport à mobali. Kaka bakongoli bato babetaka tolo kuna, mobali ya 80 ans akebala mwana 24 ans, mobali ya 70 ans akebala mwana 25 ans, eza kani bakongoli. Mais awa na poto c'est abomination, eza normal te. Mpona nini okende kobala bongo ata mbongo yango, ata oza pauvre, nafanaki pauvreté na nga nakoki kolinga kolongola elamba na mokolo te. Pourquoi fo nazwa mobali oyo nayebi ke toza diferent ya mwa bambula ata ya mingi te, mais quand même ça va. Okende kozwa mobali oyo bambula ebele bacomplication oyo kotia na kati ya nzoto na yo, ozose retrouve kaka oseretrouve kaka na banzembo oyo kose retrouve na eloko te, na eloko te. Pardon, wana mpenza te. Bon, moto na moto azalaka na choix na ye, moto na moto azalaka na ndenge na ye amonaka makambo na ye. Peut-être ye moko andimaki bongo akende koyemba, après akoma mwasi ya mobali wana mokolo orchestre, ça ezalaki ndenge na ye. Donc la famille nga na kotia mwa kaka maloba moke ndenge sango mokonzi oyo ya bosolo na politique oyo atunaki Kofi ba question ndenge Kofi arepondaki, selon nga nazomona vraiment aniyaki mpenza nani Cindy mpenza, parce que soki azalaki mwasi na ye vraiment ke aza ndenge baza na problème na Alia ke bakoboyana bakokabwana bakodivorce, alingaki andima kaka wana. Du fait ke azondima yango te, seke aza na bolingo ya mwasi na ye, ya mama ya bana na ye, seke aza mpe reconnaissance na mwasi na mama ya bana na ye, ezala butu ezala moi na pasi oyo nyonso bamonaki ensemble, seke aza reconnaissance yango andimi Cindy te. Parce que soki andimaki ndenge batambolaka bakitaka bamata, ndenge bapozaki baquestion oyo, alingaki vraiment aloba ngo oui c'est ma femme. Du fait que anie yango andimi même pas que c'est ma femme, laissez tomber. Soki ngai nakomi yebelaka wana lobi alekisaka ta na ngai ya pamba, eloko eyi te, eloko ezali te. Tolanda ngo la famille natia kaka eza video ya moto soki na kokata na ngai, me natia kaka maloba kaka ndenge bazotuna ye na sango mokonzi. Cindy aza mwasi ya motu, en tout cas Cindy nde oza nango ozala libre kaka. Bongo oyo mpenza tata ya Cindy oyebi mobali ya Cindy yango mpona yeki yango na ba vie privée te ya bato, mais motutu aza na bonsa aza ayibaki yango ozala Cindy abali déjà to aza nde la fiancée nalobi mwasi ya motu sime vie privée ya motu. La famille boyoka Cindy ti ndenge aza wana akoki kozanga na motu. Donc siko boyebisanga la famille tosolola lokola bato, soki kayebaki ke batuni ye question wana ke Cindy aza mwasi na ye, alinga défendre bango ke non, Cindy aza mwasi na nga, alinga défendre yango bongo. Mais boyoka maloba ndenge azoloba, seke azondima yango même pas.
rendez-vous à prévu à Moto. Madame, combien d'années? Madame Laetitia Mutombo. Vous êtes combien d'années? Oh, 13 ans. Vous avez un yémo ou moi? Dans le bango, c'est-à-dire dans le bango. Ah, bah, je vais peut-être parler, bah, nous, bah, tout notre vie, nous, on va t'aider. On a le bas déjà, on a le bas. Maman a vu dans Zolanda. Na so inza basala ga elo sonde na za mutetela na tira na régime. Ça ga emo. On va na biso ko zalaka $1 ozala $1 na boya ko zala milliardaire. Ça ici na lo bino ke na boya ko zala milliardaire. Si si. Yo je le deuxième bio. Oyoki ndenge azobare bazotuna ye question mosusu ye azobare donc alingi korépondre na question na te bazokotuna ye mpona sindi donc ye azobare yango ma sœur place ozali je t'aime malgré tout nalandaka miziki na bino bosalaka te nazali pas trop fan na miziki oyo bosalaka mais nalingaka yo comme congolaise comme ngai mpe naza congolaise nalingaka yo mingi vraiment soki nga yeba ke mobali oyo azalaka na amour ya mwasi na ye ya mama ya bana na ye soki mobali azondima yo na place aboye ya publike te azolakisa yo meme pas babizu kaka ya kopesa yo boye kokanisa te ke wana eza bolingo non wana eza bolingo te bolingo ezali ondimi motu batuna bakestion bondimi ke wi azali mwasi na nga wi totambolaka na ye wi aza nyonso mpo na nga wi mais soki apresenta yo nano te botambola kaka bunka bosalaka neti ya kobatama na nkuku wana eza bolingo te fo yeba yango ke non wana eza bolingo te alingi yo mpona profit osalele kaka miziki atekisaka yo bato basombaka yo c'est ça profit na ye po aza mpe moto ya intérêt aza moto ya profit mingi aza moto vraiment aza moto mpenza ya intérêt kwa ondi balobaka aza vraiment moto alingaka azwa kaka ye kaka c'est ça azalaka moto ya bongo donc soki ngai yo yebela yoka ndenge azokoloba or ke ndenge baza na baproblème na mwasi na ye boye mbele déjà ase apresenta yo ndenge botambolaka kotambola ensemble ndenge bozokende oyo asombeli yo ndako oyo asali boye c'est rien peut-être azopesa yo azokompase yo na misala na yo ozosala ezali motoki na yo salaire na yo c'est ça yango azosombela yo bongo komona te kazosombela yo ke na cadre ya mwasi na mobali non eza na cadre ya mwasi na mobali te azokompase mosala na yo ezali motoki na yo koyemba na yo eza motoki na yo peut-être azopesa yo na ndenge wana mais soki ezalaki na ndenge ya mwasi na mobali mbele eza bongo te mbele ekala bozoka etambola kaka bongo te mbele ase apresente déjà ke oyo aza mwasi na yango aza madame parce que bazotuna ye tala ndenge azodevie azokodevie azotuna sango bongo yo mwasi na yo boye yo bongo Laetitia boye yo bongo boye azokende na bamukuna donc azokumisa mukuna oyo abimaka asala makambo ya soni ye azokoloba moto donc azokumisa donc mukuna azalaki na mwasi na ndako ake esala makambo ya soni na kati ya motuka aza na mwasi aketia basoni na kati ya motuka eza bakongole kaka bazopesalaka soni partout me batata mikolo makambo basalaka ezanga na motina makambo basalaka ezanga dine na miso ya bana esa azonsango na boyoka ndenge azokoloba moto sikoyo alingi mwasi ke mwasi na ye batambolaka na ye okolakisa ye mbala moko sala ndeni wana na telefone amona telefone amona awangadi te nalobi ya solo ozala na moto mosusu alobi na yo apart chibasu Laetitia mwa bana bongo mami nde nani toyosola tana bongo napesi mokuna mbote paster mwa champion ya biso ya box olobi napesi mokuna ekomaka borume ekomaka partout moko na wani balukani na États-Unis ozala malamu mbona je t'embrasse ce soir béni papa allez mami ça va quelle mami mokuna mbote ozali très bien donc on a kasi biki ozala moto mosusu ya pale nani bandeko na ngai boyoki ndenge sango atuni ye c'est la part Sindi oza alobi nani atuni bien ke nani me ayebi bien ke abimaka na Sindi me atuni nani elakisi ke azalaka na cœur jusqu'à maintenant mpona mwasi na ye aza alingi mwasi na ye
mama abana na ye donc aza na ye na cœur baboyana te. Donc yo ozali kaka kosalika, yo oza kaka alekisi yo kaka ntango pamba, yo ozali kaka mwasi kaka wana osalela ye mbongo, yo oza kaka wana. Donc oza neti nani elamba balobaka échantillon oyo batiaka na vitrine, donc batalaka mpo elakisa kitoko ya magasin. Mais soki moto alingi asomba elamba neti soki moto alobi nalingi nazwa elamba oyo, mokolo magasin akolobaka te okozwa elamba oyo te, funa kende ozwilo elamba na stock, nakende kozwilo na magasin, akopesa yo échantillon wana te. Donc yo oza neti mwasi ya échantillon, yo moto ozosalela ye mbongo, donc yo ozala kaka wana ozosalela ye mbongo. C'est ça elakisi bongo. Po soki ke ndenge sango atunaki bon alinga aloba oui, Cindy c'est ma femme. Oui, alinga ndima yo mbala moko, mais c'est les Congolais, ils sont comme ça, mais bon. Tokobo yango te toza ba Congolais wana ndenge nzambe asalaki Congolais. Eza problème te, mais tata mwasi longola bizaleli ya mabe oyo mama wifa, soki wifa nayebi nkombo na yo te. Vraiment yo moto yo kopelisa moto oyo po makambo ebanda kobima ebele à cause na yo. Eza bien te soki olingi ozwa mbongo epai ya ndeko na yo, senga akopesa yo. Soki olingi osenga ke mwasi asenga na ndeko noko ozwa mbongo ebele, senga na ndenge ya bien. Okebana te kuna tension c'est bon, kuna boye. Donc ozoluka ba polémique. Tala moto siko ndenge epeli, moto epeli siko epeli, siko ya koloba obomango. Ba chroniqueurs balobi biso pe tokotika te, toza kaka na yo pe kaka. Bakotika ngo te, bakolobela kaka matière baza nango. Siko yo kosukela ngo wapi parce que yo moto obomi tata mwasi. Tata mwasi moto aluki problème. Tata mwasi moto oluki nyonso oyo tata mwasi. Na ye moko pe kofi andimaka ke Didi Stone c'est moi. Didi Stone aza ye penza mobimba. Omiboti yo moko. Donc okoya boye pe aye ko. Okoya kosala boye pe aye. Donc omiboti yo moko. Oye na tongo ye pe aye. Oye na 10 heures ye pe aye. Donc pona kolakisa ke monoko na yo ozalaka nango opesa na mwana na yo ya mwasi. Siko ya mwana yo ya mwasi yango siko ya poto. Asangisi na ya français na ya lingala oyo azokoloba pe azokosangisa. Yo moko omiboti. Balobi soki obomi na epée, bakoboma mpe na epée. Donc yo moko omiboti pe ozomona pe moyo opema pe eza te. Donc otie libaya ye atieli yo béton parce que béton balambelaka te elakisi bongo. Donc nito oyo okoka esusu te. Ali afani na ye calme azotala bino sikoyo. Ye afandi calme alobi ke te mama fanda comme yo olingi koloba te, oyebi pe koloba te ngai moto nazolobela yo. Donc otie. C'est ça. Tokotala biso kaka neti ndaka ba voisin ndenge ezokozika kaka moto tozokotala nana koganye nana ngo akoperdre. C'est ça. Mais papa kotikala kaka papa. Didi Stone respect pe na papa. Papa aza kaka papa. Basakanaka pe na papa boye te. Omweke bosala bino kaka je kaka po bato balandaka bino batalaka bino po soki succès elingi esila koluka pe kaka makambo ya boye. Mais papa pe aza papa. Papa ata aza liboma okoboya papa te. Papa ata azokolongola bilamba basusu bamona motakala na yo. Yo mwana okolinga mwana motakala ya papa te. Donc un peu de respect. Bozosala makambo moko eza bien te, mais un peu de respect. Po bango moko bato balingi pe respect wana te bon. Tosala ndenge nini eza makambo akofi ndenge amesana na ye kobetaka badanseuse na banzela, mesana na ye kosala n'importe quoi na banzela, ye moko alingi respecte, alingi azwa respecte bon. Tosala ndenge te tolobela biso kaka. La famille merci. Napesi bino ba bisous. Nakomi na nga na suka. Bo like, bo partager, bo aimer, bo s'abonner pe kosala biso bien la famille na ba page. Bo partager vidéo na biso vraiment yosala biso bien mingi. Nalingi bino mingi pour l'amour de Dieu na bolingo na Nzambe. Merci la famille. Bye la famille nalingi bino mingi.
kombo na Yesu nalingi bino mingi. Bois noir recherche Noëlla TV, bois noir recherche sans hydroquinone. Ouais, hydroquinone yango ezobebisa bino. Sans hydroquinone. Voilà, c'est Noëlla TV. Merci nalingi bino. Bye bye.